Bande kwa bolingo na pesi bino mbote mingi bino muto mesana kulanda ngai. Bandeko na yeli bino te moko malamu boko sepela mingi surtout bino ba chrétien, parce que soki nazoleka awa na makambo na Nzambe nazoleka pona ba chrétien. Si nous avons les cas, pour le Nzambe, nous avons les cas pour les chrétiens, et justement pour les païens sous oyo balingi ba changer. Bandeko lelo na kolobana bino que bo multiplier ba prière, bo prier sans cesse. Tozana sanza moko ya mabe oyo utiko leka na sanzo ezoya. Sanza ya novembre. Sanza ya décembre, sanza ya janvier, ezali ba sanza oyo ba sorcier, c'est-à-dire bandoki, na ba sataniste o ba bengi ba zabolo nde ba pesaka ba dimi. Alors ba dimi na bango ba pesaka ezalaka ba chair humaine. Soki bolandi ba témoignage na bango na YouTube, bokomona ke nga na pesaka 1000 personnes, nga na pesaka 600 personnes, nga na pesaka 10 000, nga na pesaka 400. Alors, na yebi ke bango nyonso na tango bayaka, balobaka na bino, bosemaka te, bazaba miyibi, bakosaka bino, bopesaka ba ofrande te, bopesaka badimi te, bopesaka yo lukolo zali mutu oyo kabaka te. Yo lukolo zali mutu oyo azanga amour, parce que ukaba euta na amour. Osepeli ndeko, osepeli koyoka sataniste ateya yo. Eza mawa bino ba chrétien. Osepeli sataniste ateya yo. Yango bozo kende place mususu, tango ba ko délivrer sili okimi, parce que yoka imateya na ye, nzoko uto soma malédiction. Bandeko nangai ba frères et sœurs dans le Seigneur. Boyebi sataniste moko na Belgique. Yé vraiment tango yaki auti ko sacrifier ba chair humaine. Tango yaki eloko liboso lo ba na bino za yangwana. Bazo kosa bino baza ba miyibi baza boye bondimila ka bango te. Nzokande ye na monde ténèbres auti ko semer. Mais ayebisaki bino te ki asemaka. Ayebisaki bino te ki asemaki. Mais azubino bazoba bino bozo ko seme na mbongo oya bino mutoki. Na mutoki na yo o seme olandi ba verset biblique. Mais tango moni mutu moko uti na monde ténèbres azaku tuna droit ya ko prêcher parole te. Parce que azape na droit ya ko prêcher parole te. Mais asimbi Bible sans confession, sans repentance, à respecter procédure te po muta koma soda ya Jésus-Christ. Yo okamati mutu wana oza kolanda ye. C'est pour cela bozo souffrir na ba vie na bino. Bolingi liloba te, bolingi koyoka liloba te. Kaka oto zwa avion, to kende na mboka boy, to moni pasteur mo kuna, oto benga kuna boy, to moni pasteur mo kuna, mais bolingi liloba te, za mawa mingi bande kuna ngai. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais ndegni bolingi liloba te bino bande kuna ngai. Kaka Yesu, amen, Yesu, amen. Liloba olingi amote, mais okobika ndenge nini. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Biloko mibale wana pa victoire no ezali. Ndeko, pona nini muto ya uti na monde ténèbres tango aye abombeli bino ke kuna bango basemaka. Soko abomite atindilo fibrone. Soko atindilo fibrone te atindilo bamboa na ba policier balanda kuna butu. Et soki biloko wana atindilo te akangi yo mabota. Alors mutu oyo akangaka bino mabota oyo atindaka bino fibrone aye attaque sataniste azolo bino makama Nzambe boza kondima. Il n'est même pas mandaté par Dieu, c'est un prédicateur illégitime. Asana droit wana te. Ndeko nangai sataniste quelle que soit sa repentance akosimba Bible boité aya liboso bato abana ko prêcher.
Ezate na Bible. Ndeko bolandaka Bible. Yo moto landaka mateya ya sataniste. Na boyi kotanga bakomo na bango. Me boyi bango. Yo moto landaka mateya ya sataniste. Yo kangai bien. Balongolaka yo bane ya kokufa. Parce que ye aza koseme. Bana na yo balongolaka bango bane. Yo moto landaka sataniste. Est-ce que bandeko nanga bose bomona na Biblia Jésus-Christ parmi ba 70 disciples na ye wana sataniste azalaki. Azalaki te ponani. Est-ce que tangu ba apôtre batikalaki 12 bino bomona ba ramasa sataniste aya kote ya na bango sataniste kote ya te. Je précise quelle que soit sa repentance. Repentance ne sera plus de 7 ans mais sur 10 ans à kofa na ban. Mais azana droit ata mukete ko prêcher parole. Ndeko soko yebi liloba ko sepela nanga. Soki nga muta zo sepela nanga teta ona zo loba liloba aza muta misala mabe. Soko zapa ya muto yoka muto na bi contre nga aza muta misala mabe. Parce que nga so nazo boaka liloba na tiaka na verset. Ndenge na yobi na bino awa prier sans cesse 1 Thessaloniciens 5:17. Soko tangi kuna ba komba koloba na yo prier sans cesse. Est-ce qu'un sataniste a un droit à dénoncer pasteur? Est-ce que bino boyebi qu'est signifie sataniste? Bino boyebi qu'est signifie sataniste? Na prometa ki bino na bilo musuna udai ko sala, je vais vous expliquer qui est sataniste, qui est sorcier. Il y a une différence entre sataniste et sorcier. Baza ndenge moko te, mais baza bana ya tata moko. Na ko expliquer bino ngo. Malheureusement na prometa ki bino mikolo yo telema tozana mois tuuti koleka mois ya novembre, mois ya décembre, tokoti na mois ya décembre, tokokene na mois ya janvier. Bandeko bapele lekitro. Bapele elekitro. Nde nazolo bana yo kutulelo yo na uti ko pesa enseignement sur la supplication. Bato musu bakotite. Nazana bato musu lobby po bato bazo kota ba jeune de confession de péché vendredi. Donc nazana tenter. Nako bunda bunda après nako voyager na ozala koto te pa na osala eloko lelo. Peut-être so pa na okena osala DVD vidéo moko boko mona ngo ke na ozala pa na osala oyo te. Bande konanga ba chrétien multipliez vos prières. Prier c'est demander. Nako lakisa bino liloba o balingi liloba. Ya na ba ina bino soki yo o lingi liloba soko zana ndeko na ope alingi liloba parce que ngaso na zuma maloba ya nzambe na kotia ba ventir te po botala nga mingi nde ba mso ataka ba ventir ngai ba verset biblique na kolakisa yo ndenge yo okoma libre na kolakisa yo ndenge ni okoyiba délivrer yo soki ba ndoki basakana na yo parce que oyebino liloba te ba yebi ko yebi liloba te yango basakana na yo na prêcha ki ba ndimi na ngai na ba bango prier c'est demander et là on souste. La prière de louange existe raté. Prière et adoration existe raté. Ce qui est pasteur, bilo qu'on existe, existe raté. Les cas, ça la vidéo, le baké, nganakosi. Mais, ils ont suivi na prière. Il faut les oyeba. Qu'est-ce qu'on attend par prière? Définition de prière, zanini. Définition de louange, zanini. Définition d'adoration, zanini. Il n'y a pas de prière de confession. Confession, nous le dit. Il n'y a pas de prière de supplication. Supplication ni bani. Voilà biloko bandimi na ngai ba yokaka peso me baba na délivrance. Yo zo bomaka l'air na yo na kotindela kando kimoto. Ozo péché. Hébreux 10:30 lobi à moi la vengeance. Yo zo sala vengeance. Ozo tindela ba moto na bano tindaka yango o change kate. Tango ozo kotinda moto ce n'est plus une prière. Prière ni bani. Bandeko yangona baki soki yo lingi vraiment ozala bien na liloba finaka pa iba komika ka abonné so oza pena ndeko na linga ka yeba liloba fina ba brigand wana bino landaka ba tiaka bino liloba ba bibla mo liloba te na bazi na tanga ba komna bango mikolo leki soki 4 soki 5 bango tunga na tanga kyata moko ibi liloba zate bandeko nanga na bandeli. Prier sans cesse. Kobonde la makasi bande kunangai.
sanza ya novembre, sanza ya décembre, sanza ya janvier, batu bakufaka mingi. Ba sataniste baza kopesa. Et soki balingi ba entraîner bino na bu baye bola ndaka bango te. Baza ba miyibi, baliaka bino mbongo. Mais pona nini nazo bombela bino ke epa ya outi ko semer soki 35 personnes abomi. Pona nini alobina bino te ke kuna pa ya outi ba semaka. À part basanza oyo ba semaka kolia batu baliaka waneza nini? Ba grade bango bazoka ba grade élevé ezaka pona nini? Mais parce que soko za ko semer, soko zo pesa batu. Et nde sika wana sikoyo nde okosoba grade. Bakene kuluka mbongo facilité. Et tangu baye bakosi bino ki baza sokuna te, bazaka kakuna bande kuna ngai. Olingina la kisabino eloko zo la kisaki bazaka kuna, basala ka témoignage après la délivrance. Témoignage basala ngo avant délivrance te. Témoignage basala ngo après délivrance. Allez, bango tangu baye basala bino témoignage, nasalaka boye, nyaliaka boye, baloba nasala bana nanga boye, na boye, lobi asimbi Bible abandi ko prêcher bino parole. Yope muto tanga ozolanda bandi ya ndeko na c'est un brigand ozolanda ye. Eza mawa mingi ndeko nanga ye. C'est un brigand ozolanda. Jésus zo benga ba brigand ozolanda ye, des fornicateurs et des faciles ozolanda ye. Bandi ko nanga ye. Namoni ba leki moko boye, ba reprocher, ce ba condamner. Moi, moi, c'est beaucoup ya danseuse komone suka mono. Ndeko, batu nyonso oyo ba condamné ye. Oyo ba condamné soki danseuse wana kamono. Oyo mutu nyonso condamné ye asimba ki Bible. Ata mutu moko yebi Bible azate ndeko. Nako soki na ozo attendre lundi mardi nako sala vidéo. Tango nako loba na bino bo mona ki yebi Bible te. Ata mutu moko ayebi Bible azate bato nyonso ba condamné kamono. Verset biblique bazui et lobeli oyo bazo condamné kamono te. Verset oyo bango bazui. Et voilà, ne faites pas de l'écriture l'objet d'une interprétation particulière. Donc aujourd'hui quand verset boy obani ko chango ka ndenge ezaka ndenge mususu na lobaki na bino ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Omoni hein, sozi moi si trouver bonheur. Bible loba ndenge on a jamais na ko expliquer binongo. Bobonomona ba faux ba tuna bino landaka croyant que baza ba serviteur de Dieu baza ba serviteur de Dieu, ce sont des aventuriers de mauvais goût. Ndeko nanga boyo kanga bien. Soki boyo na munoko nanga na lobi na bino ke oaza musala nzambe te ko meka oto tcha tembete. Soko ke bimi na munoko nanga na lobi yaza musala nzambe te ko tcha tembete. Yo yebi le côté. Ba yebi ke bino yebi le côté. Bana nzambe. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Bobonde la kamingi. Même au niveau bonde le moni ba ponge bani ko yela yo telema bondela. Zwa Bible tanga. Ndeko batu wana yo zo mona wana bazala bango butu pamba. Mais soki yo yebi de lobate bako sakana yo. Mais soki yo yebi ko loba o yebi ko prier. O yebi quand est-ce que na osala prière? Prière elingo loba nini? Na ko sala supplication nzambo chema to yo wapi? Et na kobosa na pe ko sala prière prière d'intersection parce que ko bondela na batu mususu nzambe alinga batu wana mingi ovana ndako na ozo bondela pona pasteur Jacques Dina Banza nzambe ko pambola yo po sala yango foza na amour sinon to ko sala yango te mais batu mususu basambela kaka zo sambela pona mama na ye bana na ye famille na ye batu mususu ko sambela pona bango te nzambe ko pambola ndenge ni ndeko na ngai na koyela na kote ya bino les offrandes parce que na te déjà dit na côté ya bino les offrandes na côté ya bino ko semer ce qui eza malamu te dim na sina te ya mende kunanga tango na côté ya bino ngo na ko zo verset biblique alors batu balobani ya bino ke ko semer baza miyibi eza boye moko ko telema te po ya ko contredire onga na lobi. Parce que souvent il sali kaka faut pas aye ko loba ke non na ko zoba verset nyonso ya na page na ye na banzi boko loba na suste na uta ko loba ke na yebi Bible nyonso te mais e pa inga na suka na Bible soki na lobi na contre yo pourquoi ça na mabele aux armes difficile et kozala difficile parce que naza musala nzambe en plus ya Congo biso ba Congo ba vantir wana tozaka na ngote. Ndeko na ngai eza mawa boza suna mutu moko bolandaka
mwana moko boye komone soki Roger Baka namoni batu oyo ba reprocher dans ces zones ba bengi soki Kamono oyebi ke ba petit wana ba bimisi Roger Baka fo musala nzambe bagangeli mabe balobi yo koloba ke basi bazana droit ko prêcher na kati ya ensemble balobi ne mabe tala ba petit wana yo lobi naza évangéliste ozo ba makambo buzoba okutu ezanga na mutuna makolo je condamne yo zana droit ko condamner pasteur yo évangéliste pasteur mutazo komisa yo évangéliste ozana droit ko condamner ye oyebi no pe bible te mais batu bili oyebi na kamo rabino batu oyebi le baptême mutu baka bo bengi musala nzambe c'est regrettable tala soko moni eloko o balobaka te mutu alobi yango déclasser mbala moke oyebi le baptême ezana be rare mais soki mutu asimi bila azosala ba faute grave adio c'est regrettable na mona yebe mifonga aloba gazaye alobi mais yoko lobaki moi c'est ministère moi donc azote ya bino ayebi te ke ministère moi c'est na bible zate ayebi na ngote c'est regrettable quand même di batu bino zotalaka ndeko nakokota pena makambo ebelete parce que bino bolingi ba ventilier elle mo na tala ba commentaire bino elle mo na tala ngote mais zama wa mingi ba garçon oyo bazo condamner Kamono ne bandeli oui c'est normal que moi na wana nakolo bango aza ona poto azo linga okende so kuna mais bazu verset tango baza ko expliquer ndeko eza yango te mais soki ye mwana oyo Kamono a dérouté pour reprendre un esprit de douceur pour faire comprendre aza droit au théâtre parce que ministère au théâtre paye bi le baté c'est normal mais bon luka bon reprendre ye na ndenge moko ke tango afandi akoloba amona ke oza musala nzambe tango ngaka mwana wana koloba a comprendre que te oza musala nzambe je ne me vante pas mais c'est comme ça nous sommes la vérité allo bande ko ngai comme d'habitude peut-être sur Catherine brusquement na ko tsonka ndenge wana mais na yebisi bino ke bande ko ngai bo sambela yeba ko sambela mais eloko moko diable azwaka bino na nini soko zo sambela oza propre spirituellement te oza na ba salité alors tant que zo sambela oza na ba salité wana l'ennemi peut hypothéquer ta santé et celle de tes enfants pe ko bomayo parce que ba salité oza na nzoto olongoli yango te alors ba brigade obino zo landaka ba yebi ndenge ba kolo bana te olongola ba salité ona ba yebi te bazo landanga bazo ba ko répondre ngana ba verset biblique te parce que ba yebi te boyi bango donc ndeko na ngai tango sataniste azako ya ko yebisa yo bo semaka te bo salaka boyete likambo te mais il fallait y pas na ba vérité alo bakete biso kuna to semaka ko seme oya bango za ko boma batu voilà ko seme ya bango eza ko boma batu ko sala batu mabe mais yo na mbongo na yo ya motoki oza ko ndeko est-ce que hôpital ofelela est-ce que hôpital ofele zalaka awa kutu na France ko kelika ko sala pipi il faut futambo ndeko na ko expliquer bino boko bima na bobungi tango na ko yela bino ba verset biblique yo sikoyo ko landanga te sur la pêche verset biblique ko landanga te zwa verset biblique banda ko tanga soko comprendre te mwana nzambe luka bible ya lingala soko comprendre te soza na mobile na yo bibale bela ba kongole batanga luka mobile na yo ako expliquer yo soko comprendre kate luka évangéliste avant comme pas pasteur de toutes les façons ba verset biblique na otia eza nango ba parabole te et ko sala me batangi na ngala o comprendre ngo neti awa so na 1 Thessaloniciens 5:17 c'est un ordre balobi prier sans cesse so ba expliquer na ngala o comprendre balamoko et prier c'est un ordre puisque prier c'est un ordre si vous ne priez pas constamment ou bien régulièrement vous péchez parce que diable a cause joyeux parce que vous péchez. Au moins, on a une salité dans nzoto. Mais le fait de prier, la prière déstabilise l'ennemi. La prière déstabilise l'ennemi. L'ennemi sera désorienté pour la prière na yokaka. Ndeko nangai croyant né de nouveau nyonso azakana moto na nzoto.
Et tant que prier moto on est au bima et ça bon ma bé. Mais pourquoi yo zo lo basusu je t'envoie les faits. Ozo lo bango pour ani. Parce que yebina ote. Banani ba ila binongo. Ba sataniste muto ila bino ba prier la pampa banengona. Ba sataniste muto ila bino ba prier ko tinda ba moto. Soki ba perde, soki la perde, soki ba nini na ba faux pasteur moko na ko ali ba mutombo. Na tali mutombo ba mazolo bataki musala nzambe ngabe. En tout cas, voilà passer. Dès qu'on a passé. Pour la nini bino boye ba basala la nzambe bien te. Pour ni boye ba ba mote. Dès qu'on a ngai. Mosala ya nzambe solo fois la qui sont liloba. Jésus-Christ a dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luka oyeba liloba ndeko tanga na Matthieu 7 24 à 27 et l'opinionso. Bande kunanga. Nazomi le susu. Tozana sanza ya mabe. Sanza oyo zo senga ba jeune na prière. Mais ndeko nanga yokanga entre parenthèses. Ce qui pasteur a l'obino sala jeune ya sec ya 4 jours. Kosala te lobane pasteur Jacques Dinabaza lobaki na Bible jeune ya 4 jours à sec ezate. Jeune esuka na 3 jours à sec ya 4 jours ezate. Soki pasteur no lobi te ezali pesa numéro nanga 06 51 03 92 89. Ezate na Bible. Jeune esuka na 3 jours. Na lobi ya sec, je précise hein. Jeune ya sec esuka na 3 jours. Et les 3 jours. Ce qui est les 3 jours, et ça, c'est ma génité. Allo, bande kunangai, je crois que vous êtes suffisamment éclairés. Bo sambe la makasi. Dozana ba sanza moko. Oyo batu bazo kote yabino. Batu bazo kopekisa bino. Baza ba sataniste. Ba semaka liwa ya batu. Koboma mutu. Kotia mutu fibron. Kopesa mutu ba règle douloureuse. Kotia mutu mutu passe. Biloko mabe na mabe. Est-ce que mutande na ko ya peso conseil sur la parole mutande ngona ko yango nozo mona bazo kosaka o nazalaki nazalaki catcher o nazalaki musicien babani ko bomba maka bani ko batiki nazalaki sataniste bakomi ko yebisaka bino nazalaki musicien ya tel nazalaki catcher nzambe na ngai mais yo zaki sataniste ozo mona ko soni pourquoi parce que kinako luka mbongo avec facilité. Moi quand on me dit que je suis pasteur non on m'embêter c'est bien mais quand on te dit yo sataniste ça devient une injure. Pourquoi c'est une injure alors que yebi que au sein ba témoignage attaque sataniste. Bande konanga vraiment nzambe apambola bino nga pe na tiaka ba église na ba prière na tiaka pe batu na ba prière. Jésus-Christ était un homme de prière. Moïse, apôtre Paul, Abraham, batu wana nyonso baki bato ba prière. Donc ndeko nanga soki yo olingi prière te devant mutamisala mabe ozeli ko pamba. C'est le logo ko protéger yo prière na parole. Bon moni so ke na 1 Thessaloniciens 5:17 bazo ba prier sans cesse. Soko na Josué 1:8 bazo ba noke que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci beaucoup. Bandekunanga Nzambe Apambola Bino, c'était le révérend pasteur Jacques Dinabaza. Merci, au revoir.